na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 ezali pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 ezali pa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa.
mwana mpe tata molimo santu ngonga na biso ekoki mpona kobanda programme na yango tokosenga nzembo ya bato nyonso epai ya tata moyebisi ya nzembo. Soki nzembo esili tokobenga mama Mwilu kuna na bate ya 178e promotion ya kofungolela biso libondeli. Silwa Nzambi ukansila mukimana kyame telame sesalu kyangu Nzambi. Silwa Nzambi 3. Silwa Nzambi ukansila mukimana kyame telame sesalu kyangu Nzambi. Silwa Nzambi ukansila mukimwana kyame telame sesalu kyangu Nzambi. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka eza ya vima mbangi tovuluka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka eza ya vima mbangi tovuluka. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Yawe Nzambe tata kisolokele lokelo. Nzambe na biso tata. Nzambe mwana tata dialungana kiangani kolo na biso Yesu Masia. Nzambe molimo mosantu tata diangenda kontima. Tata mfumu alongo Nzambe etu. Tuzongisi matondo na bino. Batata mvoala batatu balongo. Kati na tata Simo Kimbangu kiangani. Alpha Omega. Nzambe mokeli mojalisi papa zwa lokumu. Butu tozalaki lokola bawei. Yondo lalisi biso pe yolamusi biso. Obombi biso na maya pasi ya molili ya moinami Satana. Bitumba ya butu ya molili obundeli biso. Papa otelemisi biso po opesi moko na biso makasi. Omatisi biso awa na mbanza ndako na yo ya bule. Kasi biso tozali bule te tokoki te. Toye papa kokamata libula oya yo Nzambe. Ya tongo ya lelo pona mokolo mwa lelo oyo tokotambola na yango tata molimo mosantu limbisa biso ndibulisa biso tobondeli yo po ete tosalela yo kati na solo. Mama abongami pona kokabolela biso libula oya yo tata molimo mosantu likabo ya yo. Papa mama Mwilu lataye yo kati na ye kabolela biso na mitema na biso oya mokolo mwa lelo oyo kopesa biso makasi pona kotosa bolingo mibeko pe misala na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosimba mukanda ya tata Nzambe. Tokotanga na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tokoleka na 12 préceptes ya lingomba. Tolobi tokotanga na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17.
pe tokoleka na 12 préceptes ya Lingomba. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Mutu ya mokanda elobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mususu liboso na ngai te. Okosala ekoko mpo na yo te soki elilingi na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okogumbamela yango te to kosalela yango te. Mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino na libota na misatu mpe na mine na baoyo bako yinaka ngai nde nakomonisa boboto na batu koto baoyo bako lingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo ya Yawe Nzambe na yo pamba te. Mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala musala mikolo motoba. Mpe okosilisa musala na yo nyonso. Nde na mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala musala moko te. Yo te, mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe mowumbu mobali na yo te, mpe mowumbu mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te. Mpo ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo pe mokili pe mai munene mpe biloko nyonso kati na yango. Mpe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo mpo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lukuta na ntina na muzalani na yo te, okolula ndaku na muzalani na yo te, okolula mwasi na muzalani na yo te, soko mowumbu mobali na ye te, soko mowumbu mwasi na ye te, soko ngombe na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na muzalani na yo te. Toleki na 12 préceptes ya Lingomba. Tosala eta po ete bokonzi nyonso eutaka na Tata Nzambe. Linga bato nyonso ata bayini na yo. Komela likaya to bangi te. Komela masanga ya kolangwisa te. Kobina te, kokende kotala mabina te. Kolala bolumbu te pe kosokola bulumbu te. Koswana te pe kobunda te. Kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Futa paku ya leta. Kobombela moninga wayo kanda na motema te. Njima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, sombo te, ngulu maza te, nyoka te, makaku nyonso epekisami na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Toleki na tour ya banzembo.
Oh,
Mama
kupitila mama mwilu kumbanza pa Kimbo, Kimbo, Zimba sipekemelela mama mwilu kumbanza pa Kimbo, 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 Zimba sipekemelela mama mwilu kumbanza pa Kimbo, Kimbo, Zimba sipekemelela mama mwilu kumbanza pa Kimbo, lela mama mwilu kumbanza Yokani ngoma mya baleli baso babunginjera ahose tatata bayo Otala nikili mikomise kwarela yo pasina yo ifuti nini tata yakose Yokani ngoma mya baleli baso babunginjera ahose Otala mikili mikomise kolela yo pasina yo ifuti nini tata yakose Nikemala biso tata wangolo Otosibuzangeli bisose Nguyana yotokojelaka Molimo mosantu yo mobikisi Otosibuzangeli bisose Nguyana yotokojelaka Molimo mosantu yo mobikisi Nikemala biso tata wangolo Otosibuzangeli bisose Nguyana yotokojelaka Molimo mosantu yo mobikisi Otosibuzangeli bisose Nguyana yotokojelaka Molimo mosantu yo mobikisi
Kabina jaka mukeseko Adiba mwaiba mwene bawe mangu mamanisi Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Pena yedimbu Kabena jaka mukeseko Adiba mwaiba mwene bawe mangu mamanisi Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Pena yenga santa kabena jaka mukeseko Adiba mwaiba mwene bawe mangu mamanisi Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Wawe dada mwanda zolele nate yaneti Pena yedimbu bakebela Seluwe Seluindule 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 Ngamuno diena mwanza kadena koluto mawa Mana masona manga tanda ntambi tangwei Kaka mafede lungana Mana masona manga tanda ntambi tangwei Kaka mafede lungana Seluwe Seluindule 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 Samuno diena mwanza kadena koluto mawa Mana masona mama kanda ntambi ntangwei Kaka mafede lungana Mana masona mama kanda ntambi ntangwei Kaka mafede lungana Seluwe Seluindule 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 Ngamuno diena mwanza kadena koluto mawa Mana masona manga kanda ntambi tangwei Kaka mafede lungana Mana masona manga kanda ntambi tangwei Kaka mafede lungana Essa sedução da mão
Ayo
tokomi na tango ya libondeli ya pasi. Ya kolela biso epai ya Tata Nzambe. Papa kisolokele yo zali ya bomo oyoka komona kapo salaka. Tata dialunga na kiangani yo zali ya bomo omona koyoka kapo salaka. Tata diage na kontima ozali ya bomo omona koyoka kampe yo salaka. Bino misatu bozali moto moko Tata Kimbangu. Alpha et Omega ebandeli pesuka. Azalaka azali ya bomo ekati na biso Tata Simon Kimbangu kiangani. Papa ozali molimo ozali Nzambe ekati na biso. Mama Marie Mwilo kiawanga molobeli na biso na tango nyonso tu ya pasi. Papa tokumba meli yo biso bansu pona kozongisa matondi na ndengo bateli biso po komisi biso na mokolo ye. Papa tosengi bolimbisi na maemanso tosilaki koloba bipengweli na biso nyonso yeba kolimbisa biso mpo ete yo tona boboto mpe ngolu oyo ezali na ndelo te. Limbisa biso bana bayo, zongisa biso na kati ya motema na yo. Papa tosengi na yo yeba kosimba loboko no ya nguya mpe ya kibosantu ya bonzambe oyeba kopambola moko na biso mpe kopesela biso kimia. Papa tosengi na yo bonsomi ya molimo. Bonsomi ya molimo po ete toyeba kokota na mboka sika oyo obongisaki bisengo na nkembo na batosi. Pe mboka oyo apasi na bacholi na boye bajaki kotosa. Nde tokomi na mama ya likambo na tango wana le 22 septembre 1991 papa diange na yolobaki tokomi na rond-point. Biso tozalaki kososola te ke le 23 pe mikolo mizali koya na 2000 to na 1991 wana tozalaki kokota na turbulence moko ya makasi. Mokili elinganaki ex-URSS, une grande, une super puissante ezali s'écrouler sur elle-même. Conférence nationale par ici par là mokili nyonso to ekobaki miterengano. Yolobelaki biso yango. Toyokokoma na l'an 2000 tokoti na turbulence moko ya makasi mokili ezali koningana ekimelo ezali te. Nzambe bobele yo. Ndenge biso tolobi ebandeli pe suko bele yo. Ba période nyonso tu ya ba centenaire ezala ya batata ya bino nyonso ezala centenaire ya lingoba oyo nyonso tu ezali koleka. Bobele yo. Mokili ezali koningana makasi. Etokomi na mama erikamu na 105 ans. Yo lobi tokomi na 105 ans. Botonga bandako bosala misala. Pona nini po yo yebete biso tokomi na 105 ans. Oyebete biso tozali kokota na mama erikamu. Ligne droite. Pona indépendance spirituelle. Banani bakolunga. Obele bana na botos na bolingo mibeko pe misala. Pardon papa lokela biso bana bayo mawa. Tango kotele misa bokonzi bayo ko bosara biso te. Kadisla bana na yo oyo ya retraite bana na yo oyo ya koreki tala bana mike. Ezala pio ezala pas ba mate na ngomba bisika kolala yo moko moni. Bana na yo batosi ba mati na ngoma moko kati na bako boye bakena na boye pe bazali bazoka maboko pamba te. Et à travers bango kanisla bandimi bana no na kati na mokili bobima ezala bokono ezala mikakatano nyonso yo ozali tata selesela biso yango. Lipamboli likolo na lipamboli ezala kati na moko na kati na biso bana bayo 105 ans.
babandaki kosambela nzambe mpe kobenga ye na kombo na yo, benga yo nzambe na biso na kombo na yo, tosanzola yo, totosa bisengo mboka ya sika na bolimo mpe nkemo ya bino misato abule nzambe tata mwana molimo mosantu. Amen. Tokotanga na mukanda ya verset 13 à 14. Tokozwa chapitre 5 verset 11 à 12. La Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Référence tokozwa kaka na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Soki tomoni tokotanga na komba tata mwana pe ata molimo santo. Mutu ya makomi elobi nzela mibale na 13. Boyingela na ekuke na kaka. Nzambi ekuke ezali munene mpe nzela ezali na esika munene. Oyo ekoleka kino libebi. Bazali mingi baoyo bakoyingela na yango. Mpo ete ekuke ezali na kaka pe nzela ekangani oyo ekozala ekoleka na bomoi mpe baoyo bakomona yango bakozala mingi te. Na kombo ya tata mwana pe ata molimo santu. Amen. Tobondela. Na kombo misato ya bule tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo santu. Molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani nzambe ya mawa nzambe na bolingo mokonzi na kimia. Papa tosinga bolimbisi pamba te libondeli ya mutu na masumu ekokomaka epai na bino te tata limbisa biso nyonso tobiangami na esika oyo. Tozongisi botonzi obateli biso butu mobimba. Obundeli biso bitumba ndenge na ndenge na mawana ya papa olamwisi biso na tongo ya sika. Yango wana papa tomatimbangu na ngomba na we abule. Pona koya kozwa elembo oyo kobatela biso mokolo ya lelo mobimba na mikolo ezali koya. Pona kolia bile ya molimo. Opona miye epai na ngai. Papa limbisa mabunga na ngai. Otelema na makolo na ngai oloba na munoko na ngai. Mama mwili kotika ngai te pamba te musala oyo ezali musala na yo. Ebandeli ya programme kino suka papa zala mobateli pe motambwisi na biso. O na koloba na ngai motei na bayoki toyoka tobomba tosalela pamba te mokolo ya suka tobikisama na komba tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Totangaki na mikanda mibale. Totangaki liboso na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Tolekaki na 12 préceptes ya lingomba. Nde tokendaki kosilisa na mukanda ya Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Référence tokenda kozwa na Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Pour na Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaka kokota nde ezalaka liboso. Tata nzambe alakaka na koko abalayama ete libota na yo ekokende na bowumbu na mokili mosusu pendant 400 ans. Tango elaka ekokaka bana Israël bakotaka na bowumbu. Bazalaka 70 personnes. Baumelaka kuna mbula 430 ans. Babimaka 600 000 personnes. Kasi batangaki ba mama pe bana te, batangaka kaka mibali oyo bakokisaki 20 ans. Ba oyo bakokaki kobunda etumba. Moïse nde mutu abimisaki bana Israël na mokili ya Egypte. Tango bakomaka na ngoma ya Sinai tata nzambe apesaka bango mibeko zo mpo ete batambola na yango.
pamba te tata nzambe azali bule esengeli mpe bango mpe bazala bule. Tango bakomaka pempe na mokili ya elaka tata nzambe ayebisaka na Moïse ete mpona banongi 12 bakende kotala mokili. Kokende na kozonga basalaka 40 jours. Tango bazongaka bapesaka sango na Moïse arompe lingomba mobimba ete mokili to uti ezali kitoko. Likambo ekoluka kuna ezali te. Kasi likambo ya pasi tomoni kuna batu tomoni kuna bazali milai minene pe bambinga. Biso tokoka kobunda na bango te. Biso tomonanaki lokola mayoyo na miso na bango. Nde likambo wana ezongisaki kondima ya bana Israel na sima. Nde na yango tata nzambe asilikaka pe alobaka na bango ete lokola bondimeli ngai te na mayo nyonso ngai nasaleli bino moko te akokota na mokili ya elaka. Na bino nyonso batangamaki kobanda 20 komata banzoto na bino nyonso ekosila na esobe. Bobele Yeshua na Caleb na bana na bino bangonde bakota na mokili ya elaka pamba te bangonde bandimeli ngai. Bana Israel babimaka 600,000 personnes kasi mibaleka nde bato balongaka pamba te bangonde bazalaka na kondima. Lelo likambo ngo ezali lisusu epai ya bana Israel te. Ekomi epai na ngai na yo tata kimbangiste mama kimbangiste. Mokati mbila koi na tongo apesi maye na oya komata na pokwa. Biso tozali photocopie ya bana Israel esengeli tozala photocopie corrigée. Esika bango babebisaki esengeli biso tobongisa. Na yango mibeko nyonso totangi awa ya kolongola ezali te mibeko nyonso ezali minene. Nde tokobeta sete na mobeko oyo ezwami na premier commandement na 3e verset. Elobi okozala na banzambe mususu te liboso na ngai. Epekisami biso bakimbangiste tata kimbangiste mama kimbangiste kozala na banzambe mususu. Banzambe mususu ezali nini? Biloko oyo tosimbaka balinete kindoki makambo ya ndenge na ndenge ava koya na ndako ya nzambe otikali kofuka me osambeli eloko wana. Yango nde ezali banzambe mususu epesaka tata nzambe kanda. Na yango totika makambo wana ezali malamu te. Na 12 préceptes elobi tolobi tosala eta pamba te bokonzi nyonso eutaka epai ya tata nzambe. Mutu nyonso atosaka leta atosaka tata nzambe pamba te bokonzi nyonso eutaka epai na ye. Kuna toleki. Tokei na mukanda ya biso ya Matai. Matai azalaki muyuda penza. Kombo na ye mususu Levi. Tata na ye alafa na mboka Kapernaum. Azalaki liboso mukongoli ya mpako. Abiangamaki na nkolo esi po ete azala moyekoli na ye. Matai akomaki sango malamu ya Matai akomelaki yango na bandeko na ye Bayuda po bandima ya solo ete kolo Yesu azali Mesia mwana na Nzambe. Akomaki yango na monoko ya Alabi. Na esika tokei kotanga batata na ba mama lelo ezali mercredi oyo tokokanisaka pasi ya nkolo Yesu. Pasi ya tata Kimbangu, pasi ya mama Mwilu, pe pasi ya bamvoala. Esika tokendaki kotanga wana ezalaki mateya ya nkolo Yesu likolo ya ngomba. Nkolo Yesu azali kolakisa bayekoli na ndenge nini bakoki kotambola. Nzela nini oyo bakoki kolanda po ekomisa bango liboso ya tata nzambe. Nzela nini oyo bakoki koboya kolanda mpo ekomisa bango na mabe. Nde kuna balobi banzela ezali mibale. Banzela mibale wana ezali nini? Ezali lokola balabala boete. Ezali bizaleli na biso bandimi. Bizaleli oyo tozali komona lelo nakati ya mokili. Nzela oyo ya munene ezali nzela oyo ekotindaka mutu na makambo nyonso ya mabe. Nyonso oyo lingi kosala na nzela ya munene kosala na yo. Kasi yango suka ememaka pasi. Soki olandi nzela ya munene suka koza mutu ya pasi. Kasi soki olandi nzela oyo ya mukie oyo ezali ya kokangama wana nde okozala mutu ya esengo, okozala mutu ya bomoi. Yango nkolo Yesu tango akendaka kobondela na bayekoli na ye likolo ya ngomba na mabondeli ya 40 jours. Tango balakisaka ye ndenge liwa na ye kozala alobaka Nzambe nzela mususu ezali te po amonaki somo ndenge liwa na ye kozala kosopa makila ezalaki ndo ya pasi. Kasi lokola ezalaki procédure
pona kolongola mokili na pasi pona kosikola biso bato andimaki nzela yango atosaki pe alongaki makambo oyo ezalaki na kuna na bayuda epai ya nkolo Yesu yango nde ezongi epai na biso na ntango na biso papa Simon Kimbangu Nkianga ntango nkolo Yesu apesi ye mosala ayebisi ye nakopesa yo mosala kosalela ngai kasi mosala oyo bakokanga yo bakonyokola yo kasi kobanga te ngai nakotika yo te nakozala na yo papa Simon Kimbangu Nkianga andimaki pasi po ete lelo ngai na yo tobengama bato biso bato mwindi tozalaki na biso bato te tozalaki biloko ezanga ntina kasi na pasi oyo ya papa Simon Kimbangu amonaki yango nde ye kosikola biso yango wana suka alongaki kitama mwilo mwasi ya malonga ayoki papa Kimbangu azosolola atuni ye Simoni ozali kosola na nani ya alobi nazali kosola na nkolo Yesu azali kopesa ngai mosala mama mwilo alobi ndima na kopesa yo maboko ezalaki mosala ya pasi toyebi pasi ya mama mwilo konyokoma ya ndenge wana me andimaki akangi motema po ezalaki nzela mpo ete lelo biso tobengama bato po ete lelo lingomba ekoma ndenge tozali boye mama mwilo akangaki motema azalaki na patience atosaki ndenge bayokanaki na tata Kimbangu na suka alongaki bamvoala nyonso misatu kofingama kochola matango nyonso kasi bazongaki nsima te bakangamaki kaka na nzela oyo balakisaki bango batosaki yango wana balongaki bakoko na biso ndenge moko lelo tozali komona memorial ezokotongama mpona nini pasi oyo bamonaki na nzela oyo balandaki nzela ya bisengo te lelo ngai nayo tata Kimbangiste mama Kimbangiste bajene totelemeli wapi na nzela ya munene to nzela ya muke pamba te nzela ya munene yango ne Satan acheli biso mutambo acheli biso ba piège komonisa biso babisengo ndenge na ndenge osala boye mabe o bazali kolakisa biso yango te nzoka nde yango nde piège Satan acheli biso po na suka kuna tozali kokende za libulu ya moto tokozala bato ya pasi soki tolandi nzela wana yango wana biso tozali na chance papa Simon Kimbangu Nkianga azali kati na biso azali kolemba te kona koteya biso azali koteya biso butu moi ya lobi bolandanga aveuglement na kokumisa bino bato bokodirige mokili oyo na badomeni nyonso tokodirige mokili oyo na badomeni nyonso na ndenge ni na nzela ya mibeko nzela ya kotosa mibeko bolingo pe misala yango nde nzela ya tata Nzambe yango nde kobikisa biso yango nde kokomisa biso liboso ya nkolo yango wana bazali kolendisa biso butu moi tozala bana na botosi tolongwa na banzela wana nzela ya muke yango nde komema biso liboso ya tata Nzambe yango nde kokomisa biso bato minene yango nde kokomisa biso bato ya esengo mpo ete ata lelo biso tonyokwami suka tokozala bato ya esengo pamba te nzela oyo tozali kolanda ezali nzela ya solo ezali nzela ya bomoi na yango batata na bamama tozala na botosi tolanda kaka oyo papa Simon Kimbangu Nkianga azali kolakisa biso na kasi na bolingo mibeko pe misala yango nde tokobikisama mama ya likambo tokokende na yango lelo ezali mercredi oyo tokokanisaka pasi ya nkolo Yesu pasi ya tata Simon Kimbangu pasi ya mama Mwili mpe pasi ya bamvala na yango tokangama kaka na makambo misatu na kasi na bolingo mibeko pe misala tosilisi bongo na kombo ya tata Mwana pe tata Molimo Santu amen totelema tobundi Munkumbu ase mwana itata mwanda vilila tate tujena mu mazulu bika kumbu ako yanzitusu bika kifumu kia kukiza bika luzolo lwako lwavanga mavantoto pe bonso mu mazulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu tuvana ilumbweki utuyambujila vuka zetu bonso beto peto yambujiji batuviji fuka ututolani mumpuku munuko kasi ututanina munkwambi kadikia kukifumu yengolo enkembo bianvu munkumbu ase ye mwana itata mwanda velela amen tulombele nkunga ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino bokanisa mpasi nanga
na mokili mpo na bino. Ezalaki 2, 3. Ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino. Bokanisa mpasi nanga na mokili mpo na bino. Ezalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino. Bokanisa mpasi nanga na mokili mpo na bino. Sukwama ndeko petola motema kembo nanga ebelemi aose. Sukwama ndeko petola motema osepela na nkembo nanga. Sukwama ndeko petola motema kembo nanga ebelemi aose. Sukwama ndeko petola motema osepela na nkembo nanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya misatu mokolo ya tukumi bale na mibale pour la sanza ya sambo sanza ya juillet mobumu wa nkoto mibale na tukumi bale na motoba mercredi le 22 juillet 2026 tolandi mate mapesameli biso na mama Mayinda Marie Dorcas yazali mondimi membre ya Fliki Nkamba mate ya bongisili biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mokape tukumi bale nzela ya mokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Matai mokapo ya sambo nzela ya zomi na misatu kino zomi na mine pe apesi biso référence kaka na mukanda ya Matai mokapo ya mitano nzela ya zomi na moko kino zomi na mibale. Exode chapitre 20, verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, référence toujours dans Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Tokei naba communiqué. Ki nzungidila kia Yerusalemi mavata kumienana. Wunu ikiatatu mercredi le 22 juillet 2026 lumbukia mansilanu lumbukitwa silwa kwa nzambi eto mukumakia nsinsani andungulu abisinsu bonso bunatuvangilanga dio batata eba mama matoko yezi ndumba tukabetu tuvuendi mutenda didi dia mbanza mu 4 camps za mbanza yebeno babo lutuka mu mvivu mya Yerusalemi beto babo kimbwabwani mu 14h vantuala nzwa sedieto nzambieto tata simoni kimbangu kyangani tutomboka muntango ya mbote 14h kidivo twa foko twa bandika kisabe twa fokola kyo muntango ya mbote wazimpangi lonamu nsizanda
nsinsa kaluvila kene woko buna buluvangilanga ibuna kaka mbongo zeno lufila kaka muna nimero zozo luzei luaka kaka zi luaka mfoko service ya état civil ezaliko yebisa na bandeko ya Kanfuma était programme ya recensement et kozala na mokolo mwa lobby jeudi le 23 juillet 2026 na yango basengi na mutu moko te azanga bosangana esika bokosanganaka tango nyonso. Le chef d'état civil Mbungu Kizamina Belge. Communiqué AFKI na lotomo ya tata mukonzi wa bule mukonzi ya Lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani sengami na biso ba mamo nyonso kati na Lingomba topesa $5 tokopesa yango na ntinsani oyo ekosalema batata na ba mamo omokolo mwa dimanche le 2 août 2026 ntinsani ekozala kaka pona $5 tango kaka ntinsani ebandi yo mama simba $5 na yo na maboko ya mibale ba mama toyebi malamu ete na ba fête nyonso ya ba papa na biso tolambaka na yango le 16 août tokolamba pona kolesa mbanza mokolo yango ya kolamba mama nyonso abongisa eloko oyo akobonzela nzambe na ye pe kwanga moko ya monene oyo akoleka nango na défilé ba mama présidente na bakan pe ba section sensibilisation ezala malamu retard elingamité versement ya biloko le 14 août 2026 mon côté azanga signé Mama Touba Nzenzo présidente. Kwazimpangi mutu wa secteur ville sainte Bonso Bulueti Tomalanda communiqué yayi dia wizanavo konso kia ntano vendredi mukonso kwa lumingu tufete kalanga ye mkutakani réunion tumui niveau lumbu bilutidi bingi idi autoti kulu bambula ntima mpasevo mbazikiki kia tano le 24 juillet 2026 twakala vana fulu keke tukadilanga vana tribune ya inene muntu kakondwako kadi jeudi twabokila Luisa kansi kalwa Monica ko tusidi vuvuvo sila tomboka babingi mono weno président révérend Zambu pasteur esengami na ba membre nyos ya Presqu'île Nkamba na komonana na liyanga ni monene lié likosangisa biso mokolo mwa lobi jeudi le 23 juillet 2025 Simaelo Sambo ya tongo na tribune ya presse mutu mokote azanga batombeli bino banso boyeyi malamu signé Dialungana Mfwani Anelka directeur national esengami na mwana nyonso oyo ayebi ete tata to mama na ye azalaka moyembi na la grande chorale de dirigeants tukutana omokolo mwa lelo mercredi le 22 juillet 2026 na tribune na ngonga ya 15h mokote azanga boya pe maboko pamba te nsinsani ekozala boye malamu na bino signé Maman Dizaya Judith présidente nationale. Communiqué Jeteki na lotomo ya papa président général ya Jeteki papa Sikonti de Muchetie esengami na ba membre nyonso ya comité national ya Jeteki Nkamba elongo na ba membre misato na kan nyonso ya Nkamba était toya na réunion monene oyo yemei papa président général akosalisa mokolo mwa lelo mercredi le 22 juillet 2026 na Ndwakulu na ngonga ya 15h tosengi botosi ya ngonga peboyeyi malamu na bino banso signé le président national Mampuya Fukiaou Germain. Communiqué ya bandibu tuzizaisa kwa batata bamama bandibu bavwandanga mu 4 camps ya Nkamba yemafata mazungi didi yeluselemivo tuna yelumbu biole bia kisalu
tuka kia tatu ye kia tano unuki kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 tuenda diaka sadisila nkunku coupe-feu ya kikoka zumbu dia Congo tuenda ntango ya mbote ba recouvreur lusosa ndilu ya bobo bakwenda sala kisalu ngizulu ya mbote kwa bino ba onso no signé Mama Nzuzi Mbwende présidente. Esengami na tata na batata ba maman ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya comité mixte était tokozala na liyangani na mokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na tongo simantinsani ya mazout na tribune ya monene bomata ebele pona koya komiyokela maye nyonso oyo tata mokonzi wa bule papa Simo Kimba Nkiangani apesaki biso pona botongi ya tadi batombe libino banso boye malamu signé le président na bele ke ya mandombe na bwa nzambe na biso tata molimo mosantu epai na biso bana sombela ye motuka jeep nango direction générale a organisé nsinsani oyo ekosalema mokolo molelo mercredi le 22 juillet 2026 na esika na bisika nyonso bana mandombe bazali na mokili mobimba na ntina wana nde tozali kosenga na bana mandombe banso oyo tozalaka na nkamba Yerusalemi ete tokutana na esika tokotangelaka mokolo mwa mercredi donc le mercredi le 22 juillet 2026 na tongo sima ya honneur ya nzambe na biso pona nsinsani ya Asha Jeep toyeba ete mapamboli balukaka yango boyei malamu na biso banso signé le directeur national Simon Luneko Nkiambi catéchiste ba maman mafola défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo mwa yenga dimanche le 2 août 2026 ndenge tosalelaka ntango nyonso ndenge wana kaka mokolo yango pokene kotika koni na ndako ya mama walungisa Fatuma mpe kotoka mai pona kolambela nde mama moko abongisa kwanga minene ya kwanga mibale ya minene signé maman walungisa Fatuma pasteur. Esengami na bandeko ba Swahili abaswaki en sigle nyos esika tozali tokutana na tribune ya monene sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule pensinsani ya mazout moto mokote azanga toya koyoka nini oyo esengi biso tosala na lombango nyonso boyei malamu na bino banso signé la commission nécrologie libota nkoda mama nono tofandi na kan mason tozali koyebisa na lingomba mobimba ete touti kobungisa mwana na biso na kombo ya nkoda matwa songwa Jean-Louis na mokolo mwa dimanche le 19 juillet 2026 na hôpital ya Yanda na 17h et azalaki élève finaliste 2025-2026 na ITP Nkamba musicien kimbangiste Faki Nkamba pe moyembi na chorale Bolingo nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi nde programme ya bobimisi ekopesa biso sima signé maman nono biso famille ya Grand Bandundu tozali na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba pe bayebani banso ete tukufeli ndeko na biso na kombo ya papa Kinkwi Midi Mbuye leki ya maman présidente provinciale ya Afki Maindombe pe yaya ya maman Mami Mbui moyembi na jeteki pe mosali na musée mowe yazalaki flûtiste mwana ya Maindombe kasi afandaka na Kinshasa abelaki tango molai pe mardi le 21 juillet 2026 na 4h
ya Tongo atika kibiso na hôpital ya Yanda. Nzoto etiami na morgue ya Gombe Matadi en attendant boye ya famille awa na Yerusalemi tosengi lisungi ya mabondeli. Mono mama Maimonanga Makiese Jackie mwana wa Koreki Kinshasa ngetizai sansangu za lufua lwa sedeto yani wakele zinadia papa Nzamabwani Louis mwanankazi wa tata Lufua André mukandadia Mparangatadi kuvatadia Yanda yani wakele munkwikizi ku paroisse ya Nyangara kuna Kinshasa wafua mulumbukia le 7 juillet 2026 kumbanza Kinshasa nitu yena kunzo ya Kiozi nsangu zizalwa kila kwa mama Esther kuvatadia Kimpombo kwa Situluaka mama Alice yetata Nsafuansa ye vatadia Yanda programu ya luziku siyalanda mbilumbu bitakuiza tulombele lusalusu lwa bisambu signé mama Maimonanga Makiese Jackie. Papa Lumanu Armand ye mama Mbala Flore tufandi na wenu tuzalina mawaya ko yebisa lingomba pe bayebani ete tosilaki kokufela mwana na mokolo wa lobi mardi le 21 juillet 2026 na hôpital ya Yanda nzoto ezali na ndako ya malili programme ya bobimisie kopesa melabiso sima ngai papa Lumanu Armand ngai mama Marie Masoka Kabungulu protocole na mama Mami Abina Mwisho Kabungulu mosali na MKB tozali na mawaya koyebisa lingomba mobimba liwa ya mobali nanga papa waubuilwa Kaketi Jean akufaki na hôpital na biso ya Yanda lobi lundi le 20 juillet 2026 na 19h yazalaki nkengi mwana ya Jeteki pe membre ya Ijiki mosali na jardin ya papa ya ba Rwandais azalaki mosali mushwaili nzoto ezali na ndako ya malili programme ya bobimisi kopesa milabiso sima tosengi lisungi ya mabondeli signé maman Marie Masoka Kabungulu pe maman Mami Abina Mwisho Kabungulu. Mono papa révérend Lumanu Masamba Samuel inspecteur ya ville sainte ngitizaisa nsango za lufua lwa nteko lwa me wakele zinadia tata Fulukenkatu Joachin wafua kuna Kinshasa mafua mena kunto ya Kiozi kuna morgue ya Kimbanseke nitu sialuaka kufatadia mpanga mulumbuki ya tatu uniki ya tatu le 22 juillet 2026 ye simaziama ya le 23 juillet kuna fatadia mpanga bika nsangu zizi zalua kila besi mpanga babo kanda dia nlaza mpanzu papa Dave kufatadia Kikoka yebaleke ba Sisa Mfumu Levi Kimpwa kufatadia Ntimansi sangu zalua kila mpe mama tata Richard kufatadia Lukengo bankwezi ye bazitu bakundi ye dibundu dia mvimba tulombele lusalusu lwa bisambu ngai mama Marie Masoka tatangi yango deja tokei na kopesa na mbote faki omilenge tuyambaki recommandation ya ndeko na biso papa Ndongo Souple yazali mundimi ya témoin de Jéhovah auti na Kikwit. Tuyambi pe recommandation ya papa Fumwachu Makwanda Kakwanda yazali mundimi ya Brana kuna na province ya Kwilu.
Bisika bozwami botelema tukwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda yambi bimbangi kamwa mingi to sengi na bande kuna biso bandimi ba yebanso ba na bimbangi ba telema topesa bango mbote bimbangi zaka mwa mingi mwa to tango ezalité to sengi bolimbisi botelema banso pesa bino mbote to zipe bimbangi ba tamsu na biso kimbangi ya révérend Kazi Valentin ya uti na paroisse ya Boko Mwalu kuna na département ya Poul azali secrétaire départemental yambi pe kimbangi ya révérend Mbele Ngoma azali pasteur ya cité Sokoma kuna na paroisse Sokoma uti na paroisse ya Lukula na division unique ya Bas-Fleuve kimbangi ya révérend Mbala Mauricio yazali secrétaire sectionnaire auti na paroisse Deolinda kuna na Makela Dozombo na province ya Wij kimbangi ya révérend Tandu tu Wizana Pedro yepe auti na Makela Dozombo azali directeur municipal ya patrimoine. Bisika bozwami botelema tukwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi le 22 juillet 2026 mayetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te
isala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola isala ya nzanza longa tolemba te tomipesa pamba te tobosani te le 12 octobre 2026 kaka oyo esengeli topesa bafungula ya bandako na biso tina wana tomilengele biso nyonso batata chef de camp tobosani te lelo ezali mercredi mokolo tosalaka misala ya lingomba tobundela programme ya babriki oyo tozali na yango na bakan na biso ti elikia ete biso nyonso tozali komilengele po ete tokokisa devoir bamama mpe tobosana te lelo mercredi ezali mokolo oyo toyanganaka na 14h nde mama nyonso na 14h kobosana te batata na tina ya bosombi bateau de pêche mokolo ya vendredi oyo le 24 juillet na mokili mobimba tokozala na bansinsani mpona kobundela programme wana ya bateau de pêche ezala na bakan ezala na basection bato na bato tobongisa bimbelekela oyo elenda kopanda 500,000 mata likolo po ete programme wana biso mpe tolonga yango esengami na batata chef de camp pasteur sectionnaire territoire ya Luozi bamouvement mpe baassociation nyonso ya ville sainte programme ya bibembe tozali na yango tobosani yango te ekateli ya moko na moko kati na biso 200,000 francs po ete tolonga kokunda bandeko na biso tomona papa comptable ya ville sainte pe tobosana te kaka semaine oyo tozali na yango yango pe ekoincide le 25 du mois oyo topesaka ravitaillement yango wana biso nyonso lokola motu moko tomibongisa tozali pe na ekateli ya $5 na mondimi moko na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba etina wana esengami na biso nyonso batambusi mbongo wana esengeli tokongola yango pamba te dimanche le 2 août esengeli to rendre compte mokolo wana tinsani ya batata na bamama ekozala te kasi mbongo na biso oyo ya $5 yango nde ekocouvrir misala nyonso wana ntango tokosala baliste na biso to bacontribution na biso batata epai bamama epai nde na suka tokoyeba entité par entité na batata na bamama ya esika wana banani balongi pe na mokili mobimba tokoyeba na batata na bamama par rapport na ekateli wana ya $5 banani balongi abanza biso nyonso batambusi tozali kolanda malamu pangisa ye tokuzunga katuvila kaneko lumbukya unu ilumbukya mansilani kyokitwa silana yetata mwanda vilela mukuma kya ntsinsani ya ndhungulu ya fulu ya bisintsu beto tuna mumafata nga mbote twatombuka ndhangu ya mbote mpasikino manavo salukya salama mu ndhangu ya mbote twenda futuki mpe ndhangu ya mbote
balongi responsable baselo batata baduki mu mavata mbote twatombula nkangu kuba manu mpe yakala ya mbote kwa tata nzambi mpe kabakwenda nga moko mpambako katuvila kananga ndiko ntangu za wonsono mutombula nkuta kaka mulumbukia unu ikia umpe kena lubokolo futukililia kalotanga munkumbu ya nsuka kadilumbu kia sila tata mwanda velela kikana songa nsangu ngatuvo mena yandi ndinga yena yandi ilumbu kia unu kwa banani munkumbu aseye mwana ye tata mwanda velela tata simu niki mbangu kiangani mfumu wa dibundu mfumu wa longo mfumu wa dibundu ya kimbangisi bokele mfumu za mavata ye mbanda zao mbuta za mbongi kanisi zole muna konso vata batata mfumu za palata chef de groupement ye balongi ye batata pasteur sectionnaire badibundu ya kimbangiste muna mavata mena mu section kamba groupement de nzundu kinzinga kinguzu ye mavata ema yanda tsala tsaka ditunga mene kimbenza kitomesa ngungu kimbanda ye kungu vakimosi ye mavata mena musunga kyakiana mwemvo ye malanda beno baonsono mutombuka kukunkamba muunu kiki kya ntatu kya makumole ezole mungonda ya nsambodya mumvula ya mafunda mole makumole esambano ndinga yena yani kazolele kulusonga mudyodyo dilombolo kwa beto baonso twasonga luzolo lwa mbote mumbokolo yoyo yezitisa yumpe tuzayavo mbila kulumbu ovoka ya diako ya mambo bukinavo babokele ye mbuta za mavata mena muzunga kyakiana mwemvo ye malanda dilombo lompe kwa batata pasteur sectionnaire tuka kuna kiana mwemvo section kamba ye section malanda benompe kalukondo andiko kuluboko lolulu lomfunu lutubokele tata mwanda velela tusidi vuvo beto ntangu za wonso notukalanga bana batumami sitwa tumama isitwa tombuka bawonsono koreki tobosana te ete tangu nyonso tosilisaka programme na biso na depo ya bafleur na kinlongo nde programme wana ekozala lelo oyo na 10 heures mwana nyonso ya koreki kobosana teni na yo ya indice ya koreki te soki tobimi tokozala liboso ya résidence milulu mele 29 juillet pe miango ekomi pene déjà c'est mercredi ya semaine prochaine nde yango tokozala na fête ya le 29 juillet 68 ans ya accident ya papa mfuma longo papa dengenda kuntima na lukulu kunda masango toyeba komibongisa kobanda bandeko na biso baminganga pe bapharmacien pe biso lingomba surtout biso batu tovandi na nkamba tobosana yango te pe bayebisi biso ete tinsani ya pokwa ya batata na bamama kobanda lobi jeudi pe lundi le 27 comptabilité ekosimbama na pokwa wana na bino bandeko na biso baminganga pe ba pharmacien mokolo ya yenga na banza tolobelaki na oyo etali
biloko oyo ekoki kotekama te awa na nkamba. Ndakisa pondu awa na nkamba ekoki kotekama te. Ozali na posa ya pondu, senga epai ya moninga, komizwila pe te. Oyo eza nango bilanga ya kingandi, osengi te wana ekomi moyibi. Na banza soki osengi bapesi yo, wana ezali malamu. Kasi kosomba te, koteka pe te, koni pe etekamaka te. Manioko ya sukali, maniok du etekamaka pe te awa na Yelusalemi. Mayebo oyo tokendaka kozwa surtout na periode ya mbula etekamaka te awa na Yelusalemi. Mbinzo oyo pe tokendaka kozwa na bazamba nzinga na kati na Yelusalemi etekamaka te. Ndonge, safu etekamaka pe te. Confusion ya makasi ekoti tango tolobi ete mai na nkamba ekoki pe kotekama te. Confusion ekoteli wapi? Na bandeko na biso oyo baza na ba chantier de construction. Oyo tozali na ba chantier de construction, okoki kosomba mai te. Kasi tolobi boye, kuna na chantier na yo ozali na ekipe na yo ya ba maçon, ozali na ekipe na yo ya ba aide maçon. Mais ba aide maçon bango nde bato baza na ndingisa ya kokende kozwa mai oyo ezali pene ya chantier na yo. Soki par exemple boyokanaki ete na chantier privé na yo okofuta ba maçon na yo na ba aide na yo, yango elingi koloba teke ba aide maçon mai oyo bakendaki kozwila yo na tonungu par exemple batekelaki yo yango te. Na banza esika wana tolongola ekivoke wana oyo tozali kolobela. Ngai naza na posa na sokola bilamba, naza na posa na lamba na ndako nanga, to na sokola nzoto. Nazwi mwana ya bato, mwana kende kotokela nga mai na kopesa yo 2000. Mai wana na ye muta uti kotekela nga yango, tango na futi ye mbongo ya mai oyo esengeli ngai moko na kende kozwa, wana ekomi koteka. Mais oyo tozali kosalela na ba chantier par exemple, ba aide maçon bake kozwila yo, ezali ya koteka te. Na banza esika wana toyoka na malamu, pamba te ba chantier mingi elingi kokangama. Ba aide maçon balobi balobaki totoka lisusu mai te, ezali bongo te. Na banza kote wana kuna pe toyokani. Likambo mosusu pona kosilisa nkamba ndenge tolobelaka yango, ezali mboka lokola bamboka na biso mosusu oyo tovandi te. Na banza bapapa bayebisa biso likambo. Kozala kimbangiste, c'est une vocation. Pe kotonga ndako awa na nkamba, c'est un privilège. Pamba te nkamba mboka oyo yango nde mboka oyo ya elaka oyo nkulu Yesu alobelaka na bayekoli na ye ete na kokende po bongesela bino bisika. Saka na Yohani na esanga ya Patamos, Yelusalemi ya sika, mboka yango oyo. Biso bato tozwi chance totonga bandako awa na nkamba,
topesi nde maboko epai ya nkolo Yesu na mboka na ye oyo ya nkamba. Bandako oyo ya biso tozali nango na nkamba, tango ozali na probleme te na mibeko, surtout mibeko ya nkamba to mibeko ya lingomba, ozali libre et tranquille na ndako na yo. Me tango obebisi eke obimi, ndako wana fungula ezongi na lingomba, to ongi epai ya nkolo Yelusalemi oyo biso nyonso tobengi mfumu mbanza. Elingi koloba ete ndako na Yelusalemi okoki koteka yango te. Ndako na Yelusalemi okoki koteka yango te, pamba te ekokani na mwana oyo atongi ndako na lupango ya tata na ye. Tango ozwami mwa probleme moke na tata na yo, yo olobake oteka ndako, nkolo lupango azali tata na yo. Yo mwana paske otongi ndako, oteka ndako na lupango ya tata na yo, esalamaka te. Yango wana malamu biso nyonso bakimbangisi tomekola likambo wana po ete tozala tango nyonso alima na oyo banzambe na biso bazali kosenga na biso. Na banza esika wana nde tosukeli na maye oyo tozalaki na yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo, pe tosongi na bopesani mbote. Faki tomibongisa. Tosengi na mama presidente générale ya AFKI na suite na yo bisika bovandeli botelema topesa bino mbote. Tosengi pe na papa Hubert, ye azali honorable député provincial et ministre provincial honoraire du Kasaï, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Kasaï. Esika ozali telemato pese yombote, azali accompagné na maître Odon Ngulanjoku, ye azali étudiant auti na Bruxelles, pe papa Francis Ngulanjoku, ye pe azali étudiant auti na Paris na France, pe chauffeur oya memi bango bisika bovandeli botelema topesa bino mbote. Faki tika tobongisa maboko sabandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo, bandeko na biso bokoki na bino kovanda. Mosola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tulo ekivaki kada kya ntsuka intango tutelemesanga sedieto wanzambieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumu mbanza tata loengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yelusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telombo kya wonu tata mfumu mbanza vwendi yeto mu Yelusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu longo mfumu libundu tangu zazobuke na wabindama mukuma kya kisalo. Tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukufana kya mbote. Faki
tokubike no moko bana sedieto kimbote mukumbase tamwanda velela mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuata tulombele nkunga yesambu kya le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofokodela sawa Mupila pasi tuzungiriri yabo bamena muzengo kyame inzilange uzambi itombanga inzambiame umpuluza mupila pasi tuzungiriri yabo bamena muzengo kyame inzilange unzambi itombanga inzambi amen simfukamene pasizamenge iyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela inzambi yami simfukamene pasizame yeze yesu undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba mungumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumbu kyake le 6 avril bonso widi mukieto dilu munkunga tata nzambi mutomesa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana kusikiso mpasivo mara wawana menda betila mfumo Yesu Kristo ngeye buwazo la vuruza muntu watambudila lufo lwa ntsoni ye wakoma banantsiku mosi yemivi ndu mosi muba kutuma kusevila kanti ngeye kubutula limosiko katwazola vanga kakamala bwizana yeselyaku kadi muntu kafwe chivutu kadi akakala munanchimeno muma wonso mabanga ma mukumaga beto bantu bambi
yavo ngeye zolutira beto bantu twakala yako mosi koko kalanga kumosi ye bandongo mumvutuka kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda muza ya mvimba bakituba pakanu semi kuikizi mwanda velela suwa kulumuka yesi kakala yeno kanchi kalukunza yako mpova zeno mumukanda moyo tumuinangazo mulumbukia kiale sisavita tanzambi mfumu Yesu yenge tata mwanda velela tuze iliyo vote na bavila vana mesomeno kadi tuvanganga mlimuluzolanga tufuisanga bisali byeno ntsoni yetuvwezanga malakanikina tufukamene vana malumeno pasipo twamona nlemvweno tutionene mbizeto kadi nza ya mvimba niku pasipo twatizasa yake tsingeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukuma kya mbizeto bivukubi kutusakidi lufwa bimbevo mvita ntsatu yemambia mpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakayiswa munuketo lututanina kali tukondolo wanga kanjionela kala kipapela kiecho valwena lutusundisamu mvita zinatovanza sima diluketo mfumu kuteli masukumetoko kazuzevinga mfumu Yesu liwafula banati pasipo beto tuwapikwa bana banzambi tulombelele kuva munza ya mvimba mu Afrika Europe Amerika Asia ye Oceani ngeye buwavo vavo kavasala tati vana ntandwa tati yani kodile mbwa kungulwa kansi tumwili bondambo zankaka munza zakini kaka muwisa ka bantu bankaka munaluvuvamu yambula kubasodila kimpovela mukubadyatisa kadi tumwili vo menga mabantu mayidikidikalazinga vana meso maku mukubeka kisodila ntwadisi jurule nempasi benida kyali mpe kadi bubu tala bafweti kutunwanisa beto ye beto tunavondazani tululombele lwatukatulila mu magonso pasivo lukuva mulwiza munza ya mvimba pasivo makanda yezindinga mawizana yimbumo twiziyekola kwa beno banlongo munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela Onzambi zengyakano mona wanto chana jana dinanga ike konka onzambi zodyasu kami kuisha ke kuisha ovanza Kwanyana wena yumpasi Muna wa ukadiri long Okuyanda longa Kampi Onzambi zodiansiona Oyanda longa mosivana bina Onvalai suyatolala Kasi wavumula Kayo Kana furantu bikangwa Kansinzambi kikangwa ko Diosero God
bantu amen. Ensambu range mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa yelevu se yemwani tata mwanda wavelela. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino ezalaka mokolo yango tokopetolaka nkamba ya Yerusalemi esika nzambe azwami esengeli ete mobeko ezala tolanda maitata molimo santo azali kotinda na biso bala na ye po ete ya suka tokoka bokopetama tobengami bilombe na ye oyo tonyati mabele ya nkamba ya Yerusalemi mokili ezali kondima te ete tovanda molimo santo biso toyebi ete ye nde mokeli mpe mobateli le patron de la 4e génération doute na kati ya bonzambe na ye ngai nao tozali kotia doute na bonzambe ya tata molimo santo toyeba ete singa oyo tozali komitia ekobema biso na liwa po ete likolo kobeleka na ye kolo ezongi ekimbaki ngai natukisi yokende kokontinue tambolisa lingomba oyo po ete tata molimo santo azali kotinda biso ete aveuglement mais avant tomoni mobili ya papa mfumbanza papa André Benza Diangani napesi elobeli epai ya papa Makiona akoka kotalisa mayema azali koleka omokolo malelo utokamba Yerusalemi ya solo bandeko balandi esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo santo tomoni bongo mopesi toli ya tata mokonzi wa bule papa mfumbanza papa André Benza Diangani baike na kolanda mayema koleka mokolo mwa lelo kuna na kamera tozali kosungama na papa Redi Lumanisamo na foto tomoni mama Rite kuna
Kandama ngi mukunda lukunda tinu. Pungi anzitu sukwatata lwangisi. Lukulula moko. Batata iba mama kia vota kyoto awe tukolele beto petu letezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge batukote ya biso bile ya bomoi bapesi biso ya ndeko batela biso mwai mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lelo ezali mercredi mate bapesi biso ezali kokanisa mpasi ya kolo Yesu ya papa Simon Kimbangu mama Mwilu pe bamvoala misato pasi oyo bango bamonaki po ete ngai na yo tokoka kobika kasi kobika bapesi biso condition tozali ya kokangama na kati na bolingo mibeko pe misala tozali bandimi papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na tango musa bandaki koloba na se ya tango nde tokosalaka misala nyonso ndenge esengeli kuna na likolo nde tokozwaka kaka lifuti ndenge tosali na esika wana tozali bandimi mama atei biso alobi banzela mibale oyo ezali nzela ya mpasi kasi na suka ozwi lobiko nzela mosusu oyo ya bomengo ya bisengo nyonso ya mokili kasi suka okoki komona pasi esika wana ngai na yo tososola nzela nini oyo tokolanda po ete tokoka kobika mercredi ezali nde mikolo tokosalaka misala ya lingomba esengeli tokota na misala oyo esengeli pe toyebi ete na koreki bana mingi totikali awa na ntina ya misala esengeli ete bakonzi bazali bakokabula biso esika nini tokosala misala pamba te tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala tosala te kaka tomipesi na mabondeli tozosala mosala moko te wana tata Molimo Santu akosepela te
mingi pe oyo tomoni eke toya kosala misala ya Yelusalemi ndenge tolobeli yango mabondeli mpe misala esika tozokende kosala misala tobosana te bangonga ya mabondeli kambo oyo papa de la ville oyo atikali koloba oyo etali mai. Je crois que Bata Molimo Santo papa Simoki Mba Unkangani apruvoyaka makambo nyonso soki camion citerne esengamaki na biso batata eza na ntina mosusu te po ete esunga biso tozanga mai te yango tokosenga na bachef de camp na baquartier tosorganize po ete ntango wana soki ekoki motuka ya mai etielaka biso bamai na bakamp nyonso ezala na bachantier po papa Simoki Mba Unkangani ndenge tolobeli yango ye azali nzambe ayebaka manso na nkala Yelusalemi moto nyonso esengeli akende na barivière oyo eza pembeni mais vi population tokomi nango na nkamba kokende na barivière ekomi mpasi yango solution ezozwama po ete bamai ezala esika nyonso kasi tosala te ke toteka kimbangisme oye bisika ebele toyokaka na témoignage batémoignage eyaka oyo bapimelaki papa Simoki Mbangu mai bisika ye alekelaka nini eyaka pasi na ndenge nini mai ekauka eza boye te soki biso tozwi système wana ekomi nango mpasi ekomi na biso mpasi kasi mpasi ekozala na biso nyonso te mpasi ekozala na oyo azosala mosala wana eza boye te toza koteya na esika wana yango tozala bana botosi bisizunga bonso diteolo holo kiamansilani ntinsani tuizeno ntangwa mbote tomansa ntangwa mbote kadi muntungulu twenena yango toza koteya ntango nyonso ke toza na bana botosi me ntongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama mpona kosombi mazuta tokozwaka 15 minutes po ete tokota na misala oyo esengeli bana koreki 10 heures bapose bafleur po tozwa mpe ngonga ya kozonga na baoyo bakozonga tosilisi botongwa lelo onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Mukunda lukunda tinu lukulula moko lubaluka kulubakala ndolo. Voilà, biso nyonso tolandi maloba ya papa conseiller direct papa Fumambanza ya korapele biso ke lelo ezali bongo mokolo ya mercredi, lelo eza bongo mercredi mokolo tosalaka misala ya lingomba et surtout les 4 camps toza na opération ya kobeta babrike bana ya Kanfuma babrike na biso ya Kanfuma
bafuma tobotana te babri présence bamama présence bamama présence 1000 francs ya présence tozali nanu na bamama présence bamama d'abord tozali nanu na bamama d'abord présence toza nanu na bamama d'abord présence bamama d'abord oyo atikali kobosana mwa mbongo na ye kuna na temple esika ovandelaaka komona biso oyo atikali kobosana mwa mbongo na yo esika ovandelaki yaka komona biso bamama tutambwisa makono toza mpe na boucle d'oreille eloko ya matoi tutambwisa makono bamama kuna oyo atikali kobosana mombongo na ye na ba esika ovandaki bongo ekomeli biso yaka korekipere mbongo na yo ndeko oyo otikali kobosana mbongo bisika ovandelaki yaka korekipere mbongo na yo batata baresponsable dalela tozana eloko ya matoi oyo nyonso abungisaka eloko ya matoi na ye yaka kozwa toza mpe ya linete ezali awa oyo nyonso abungisaka linete eza awa linete ezali awa merci Faki
sifaki Yerusalemie diapa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendisa yo yako kukutwena na kekete na dede. Bamama oye, tozali batata oye, tozali papa mibima lelo mokolo nini? Lelo mokolo ya mekre ya bamama yinge takolo batata oye bojue qualité soki kaka na quantité bamama baza nanu tozali nanu ebele bon tadi nango lezokozela biso encore mpe koreki bakolo tadi nango baza nanu awa tokotala papa de la ville 15 minutes po tokota misala tofia okili oye batata oye bamama oye $100, $50, $20, $10 1000 francs 5000 francs 10 000 francs 100 000 francs ezala franc congolais franc CFA kwanza telema nani akufungola nzela nani akufungola nzela bon na français 1000 francs ba maman $20 ba maman $10 ba maman 1500 1000 francs Italie 10 000 francs. Bonsoir wana ba maman. Azala bonga na première poste. Basaba. Bakeba. Ozala bilo kaka. 10 000 francs ba maman. Italie bisoté. Batata totele ba. Italie bisoté. 20 000 francs. Italie 10 000 francs. 10 000 francs. $10. Bongo osala. Yo c'est ba maman. 4 000 francs. Allez tata takero. Batata $10. Ouais, tu le relèves, 1000 francs. $20. Italie bisoté. 3 000 ba maman. 10 000 ba maman. 2 000 ba maman. 3 000 francs ba maman. Italie bisoté. 5 000 ba maman. Qualité 1000 francs. Qualité. 5 000 francs CFA ba maman. $20 maman. 20 000 francs ba maman. Yamba tata. Tire cadré. 10 euros ba maman. Italie bisoté. $10 ba tata. Longola 10 euros. Félicitations. 3 000 ba maman. Félicitations maman. Attaquez maman. Attaquez. 10 000 francs ba tata. Ouais. 10 000 ba tata. Ouais. 15 000 ba tata. Ouais. 3 000 ba maman. Ouais. 20 000 batata. Ouais. Orientez bien batata kona. 5 000 batata. Attaquez maman. 10 000 batata. 5 000 batata. Ouais. 5 000 batata. 10 000 batata. 1000 francs ba maman. Batata 10 000. Attaquez maman. 5 000 ba maman. 5 000 ba maman. 1000 francs ba maman. Merci maman. 10 000 francs batata. Ouais. Tika. Et bandé. Voilà. 20 000 ba maman. Yamba mwana batete fuzi yamba épouse mokonzi. Yamba 1000 batata. Yamba épouse na biso épouse. Batata 10 000 ba maman 5. Batata 10 000 ba maman 5 000. 1000 kwanza batata. 10 000 batata. 5 000 ba maman. 5 000 ba maman. Batate. Hey. Attention, respect de épouse monsieur. Respect comme ça.
Ba maman 100 000 francs. Et libisoté. Gallo. 3 000 ba maman. Maman Gallo. Batata. Attention. Papa Yaka. Papa. Batata 5 000 francs. Batata. 5 000 ba maman. 10 000 francs CFA ba maman. 3 000 ba maman. 5 000 batata. Ouais. 10 000 francs CFA ba maman. État libisoté. Allez ba maman bo carburé. Voilà. Bon lukate batata basilika. Bon lukate batata to silika. Batata oye. To liga to silika. $50 batata. Ouais. 20 000 to silika. francs batata. Bon lukate batata basilika. 5 000 ba maman. 2 000 ba maman. 1000 francs ba maman. 1500 ba maman. 1000 francs. 2000 batata. 5 000 ba maman. 1000 francs ba maman. Bolinga te batata bato silika. Batata oye. Ba maman oye. Skoyo bino ba maman ngarazo ye bisabino. Biso tozananga na biso bana. Bolinga ti amba tata. Bolinga te batata to silika. Batata 5 000. Ah. Toyebi bien lelo ezali mukolo ya bato. Totosaka kasi soki botrene na bino soki basalere bamamaye $50. Félicitations. Égalisation. Égalisation. Les égalisations. Bolinga te silika. Lourd. Les ajours na bango. Ba maman 10 000 francs. Allez, tata, attaquez bon. Ba tata 2 000 francs. Ouais. To bana kupusana na bimelekela. 5 000 francs, 10 000 francs. To bana koya déjà na bimelekela. To bana déjà koya na bimelekela. Ba tata oye. Ba mama oye. Ngambu nyonso mibale kaka ba $50 emonani. $100 emonani te. Toyebi te ekozala na yamba chef yamba chef ayi yamba chef batata 2500 ba mama 1000 francs ba mama lelo mercredi tosala pe musala jardin pondo bakomonana na $100 ya liboso $100 olinga te batata to silika bazoyebisa bino balakala bamama $50 batata to fa etali biso te bolinga te batata to fâché bolinga te batata to fâché batata 20 000 francs ouais bolinga te to fâché bolinga te to fâché $100 ya liboso ekobimela epa banani epa ya batata to epa ya bamama $100 bolinga te to $100 bamitelemilaka libela bomitelemilaka mino libela ngonga yango bamama 1000 francs félicitations toza na eloko alitoyi awa boucle d'oreille aya kozo ntango yango oyo bozotambola mibale na nzela oyo aza liboso soki bolinga te batata tosilika soki courage eza te bolinga te batata tosilika ngonga yango oyo combien bamama 4 000 francs tandis que batata $20 plus 10 euros. Ouais, bolinga te mitali bino te hein bamama 1000 francs
bamama 10 000 francs etali biso te toyana bimbelekela batata tokendele boye po totrebiche te respect des consignes surtout ça bamama 2 000 francs etali biso te surtout ça bamama 1 000 francs attention batata respect des consignes okogoli ofuli bamama 1000 francs respect des consignes mais eza nango mabe te mpo na kogogola ogogoli otikila boyana bimbelekela tokomi na suka bimbelekela boyana bimbelekela ya biso ekomi déjà ya bamama ça traîne c'est la ya bana bamama bamama 2 000 francs bamama 2 500 etali biso te combien ah 73 500 mobali ya ma protocole papa Jean Casquette malobi matanga ne okuna matata 5000 akokuna malobi papa Jean Casquette atikaki biso na hôpital ya Yanda akokunda malobi surtout ndeko ya swaki pe lingoma mobimbo oyo kendeba matata 1000 francs batindi yo nene bamama 1000 francs bon honorable na botosi consigne mais quelque part tokutani quand même nakimbelekela tosali match nil quelque part tosali match nil quelque part nakimbelekela oyo ezaki mbelekela te banda combien ezaki mbelekela te tu yeto yebile ezaki mbelekela te bamama 10 100 ouais ye mama azalaka nkongo ditendengeli batata 2000 francs ya biso ndeki mbelekela ngwele ezoya oyo toalajaki zwaki mbelekela batata ajoute ayiki mbelekela batata bango wana batata 1000 francs voilà bamama 6000 francs etali biso te ya biso 1000 francs sika honorable tout un âge quelque part bamama 1000 francs eloko te bamama 1000 francs eloko te bobimbelekela ya tongo ya lelo bakutani quelque part batata natine un respect des consignes et c'est tout ça 26 500 bamama bankolo journée 63 500 bamama 20 000 francs bamama 73 500 donc quelque part tokutani bamama oye tokutani ko quelque part tokutani batata 26 500 bamama 73 500 bomoni place tokutani na 500 wana na rond-point 500 comptabilité
batata oye tolobaki malamu bojouer qualité soki na nde ai comptabilité 10 000 francs. ne jangidi kala ai so ne la ko ganga ke ja ai wana donc c'est des espoirs bon na gindele kala na divers nanti tsani ba mama nyonso balokoti watata tobetela mama maboko okilitura tu totosi papa dirigeant allez totosi là tu peux veste comme ça t'as dit l'amour pour la maman tobimi bana botosi
esi boye okombo ya amen. Mwanda wa velela fumo tufukamane vutura funda ya matondo ye matondo kwa bena batatu balongo muna mana malukwama kutuvangilanga mnatanguza wote watu vutudilanga matondo bene lukutubanzi dilutulundili munafuko wa vinga munazola nkenda zentu zilwakila mutemo wao tutambu dilongo litukuli mnankano kita jambu avao kajeto mkuta mna mwini wa vimba salukeni peke ntungulu kimonekene ulomba tuna munatanguza wote uyimisa mwana nakatambidulanga vulu yimisi sitavanga buna busunditi tangu yefoni pasuta kota muna bisalu buna bikuba malumukia unu muna tokuna tela mani tululomula kale tontoati sumbule vonza biko vyakala na pi banzi na banzi selemi kwa nkangu na onzo na mnazila utavaikalu kuwa mtulombele tidiatilanga kwa bwingi muna bisengo bikondolo me undi mazulu mantoto mamaza bana tudiatilanga muna malu ikaka intani katuloli bulusonga nzako maho luze nange pabala lunga na kyangani ngeye vuta tikululu imama tamoneka matava fikile ntangu pasivolo huva batatu balongo babaka ntangu muna kulukembetela muna ntangu za onzo ni huku libeonso bikondo lobete na mfumubene kalukutukati bilabyo utipatili munamba ya mvimba mfuilu mnaenga mabantu matati amuka munampila tutavonda munampila za mpila nzambi nge kutukati na bihuku bya otsi bikondo lobetela ututadili kuna este ya RDC pasi za kinikaka bene kalukututanena yedita moneka kuje mwiza mtutalomba kati kutuna mnanguiza ni maonso no kambale ni moneka ko mnalendo gebeno kalifutu kutuiza sa banzi na wabana na mpasi za mapelezo na hospitali na bifutu onso pasi mfumo kaka intani bumuka wonu kia onso tudo na mkomelo kututani na mnazola kwangese mwani kata mwanda wa velela amen. Bana ya koreki tobosana te 10 heures depuis ya ba fleur na kimlongo bana ya koreki
tozali bana mapamboli biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete eske mosala ya pamba ezalaka te bino bosalaka bino soki bolobi likambo kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba me biso soki tokolukango tokolukelanga na bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa.